Alingala. Non, non, côté à côté. Tu es le Zambé. Tu es retourné en Zambé. Nzambi mwabukola bonsi. Nzambi twaka mulomba wani bana babena Kongo basomba mugitalala. Nzambi kundeja bukenga bwa Kongo mema kuya kuloma Nzambi. Ani ndomba Nzambi kati bandeja ni bikengela uya umonangana ni president Tshisekedi Mukulumba. Mema kutuma bantu bene eglise. Bobu kuya bulokungambulop mu 2014. Mema kuya mu permanence busega lwa papa Tshisekedi president. Balonda meini mikandu ya jitunga. Wa president wetu asoma ni jitalala. Atulama alama ni bantu bajinabu ni bintu. Kwa luhela lukwa bukaduka ni bukoke shinashi. Ite mjanzambi wetu. Sakishe bantu bonsi bajibalwa. Kwa kukukwila bukalenga bonsi. Bujini moyi mwaka na kumpana ko. Alléluia. D'abord na zo president merci. Et yami balé na kula bato. Nazo kutonda Nzambe pona komona na histoire ya mboka monene yetu Congo. Mokonzi ya mboka le numéro 1. Azo reconnaître Nzambe, azo bengisa bana na Nzambe nyonso to sanga elongo na ye to tonda Nzambe pona changement ekoti na mboka na biso pona accession na pouvoir et to dédier mboka na maboko na Nzambe pour que Nzambe azala au centre ya makambo nyonso. Vraiment c'est une initiative à encourager et pour encourager mokonzi ya mboka ke akanga mape na Nzambe. Ce n'est pas ce que les gens croient ou ce que les gens disent que mutu soka accéder na poste moko monene foka ko occultisme foka simba kisi tout mona ba Daniel na Babylone batikala ferme tout mona Joseph à côté à Pharaon na Égypte a garder pour Nzambe te nation. Je crois que Nzambe akoba kozana na ya soutenir iso pe tozana pour soutenir na ba prière et ce que mboka na biso et longo na Nzambe Congo et Kotomba. Le Congo, c'est un grand pays. À travers le monde, nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour que ce pays sorte de sa situation difficile, et que ce pays soit reconstruit, que ce pays soit complètement mis sur les rails, afin que notre économie, notre richesse puisse profiter à toute la population. Mais ce qui est important, c'est que à l'unisson, tous les Congolais doivent se mettre derrière le président de la République pour que nous puissions ensemble tourner nos regards vers Dieu et non vers les hommes, afin que Dieu donne la sagesse. En fait, Mutu vivre sans Zambazalati. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne initiative. Le président Mukonzamboka montre que depuis Banamboka Baponaki comme Mukonzamboka, il a préféré qu'il ait l'action de grâce, à remercier Nzambe Naé, ou à Salaki Kelelo, Baponaé, dans l'élection. Il a organisé culte d'action de grâce. Balobi, toute autorité vient de Dieu. Donc Balobi teke uta kiso kiwa pité, Balobi vient de Dieu. Donc uta ke panzambe. Yango aza reconnaissant que tant wazu bokonzi, Nzambe muto asala ki ke azwa bokonzi. Parce que babi mukonzi bimaka pamba te soki Nzamba alingaki te. Donc Nzamba alingaki yango moni lelo apona maki azala mukonzi ya mboka. Pour 100 ans depuis que Pesibiso président pasteur. Na bengue pasteur puisque aza mosangisi aza président oyo to na bala ko lela mingi pa Nzamba pesa biso président ko assemblée puisque la komba na idée na Nzamba sunganga la comme président un jour na wala osasa ba kirta modèle mais comme Fati ayena likanisa boye tout ça pour appuyer Nzamba pambola banda biso botama banda to sala to biso to ba pire zairwa to na zaire si to combine lelo au Congo. Oza événement moko na habité dans le bani. Dazoya na kolenga na nzoto. Je sens que après makambo Nzambe on dirait nga sa elkamo na mboka na biso parce que nanu to pesa Nzambe nkembote. Pour d'autrement biloko no Nzambe pesa biso ba diamant, ba or, ba richesse to zanango. Mais nanu to raisonnate to ba Nzambe ta merci. Oyi biloko to sala lelo et ko fongola miso Nzambe pembeni na biso bandeko.
boaba journaliste nazo sabino na yawa lokola chantre karaté mais na yawa lokola congolais oyo azana passe ya mboka na ye tala nzamba lobi la justice élève une nation et si Dieu est content biso to pas moi la joie de l'Éternel c'est notre force biso to se pele sa nzambe te Moussa na biso ko lia ba diama pesa biso ko lia ba or ko lia ba mbongo mukolo moko te tous osangana boto ba nzambe ata pona ba diama pamba merci na to sala ngote et le chef de l'État a aussi l'action de grâce pour les Congolais. Bien aimé, dans zone dit Makenzambe a aussi sa valeur ya Congolais. Tala, ba on a tena miso a musuni. La makamangoli moyo salama ao. Et puis pour ça la tena martyra makambo salama hein. Car ndenge salama wana ndenge nzambe palinga restaurer makambo salama. Donc je crois que bande konangai on a zolo ba ezota na motema nanga muto a soufflé ngaité. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a soufflé. Mboka na biso ezwa forme mususu. Et forme ezozwa banguna ba kosi mabiso soute. Congolais azozwa valeur na parce que nzambe soko sepeli ye moko kolongola na makambo sozo nyokola biso na mboka oyo pe atie mboka na biso na kimia. Nzamba pambola Fachi Antoine Félix Tshisekedi ya Chilombo nzamba pambola ye apambola gouvernement mobimba pe apambola ba Congolais nyonso bandimi ko ya okotsa makona bango awa enazo ndima keto pambwami na kombo na Yesu amen. Biso tozali bato moko tomemaka kimia na kati ya mboka parce que bisika basala nzambe bazali eza bisika kimia ezali ntango toyoki mbela ya mokonzi ya mboka alobi ke lelo ifo biso basi tosangana mpona kopesa nzambe merci mpona oyo nyonso asali na mboka na biso on s'est dit que nous on est concernés tant que nous aussi nous servons Christ il faut tout apporter en plus na présence de biso pe na prestation ba papa ko sala na ko lo samo to sala ensemble na bana Congo je crois que nyonso wana Nzambe akosepela tozo sambela Nzambe tozo pesa merci tozo lelaye tozo kumisa mais pour le chef de l'État pour Zolanda Peo Azolanda yo mingi ezoloba makiono asali loko ko eza débit à reine yo tant que serviteur de Dieu message nous yebisa yo na vie na ya sambelaka lelo cela veut dire eza bato na ye baye kokumisa Nzambe parce que ye andimi Nzambe.
Et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous serons attentifs à la prière faite en ce lieu. Je confesse les péchés d'autres sur le sol de mon pays, d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang et l'ignorance.